cri lokola aulu wala aulu wala wana eza bacri ya mabe bacri moko diabolique sankai eza bacri moko diabolique mbengu eza bacri moko diabolique nzembo maya azali sirène oyo eza bacri te mais aza sirène bakri ya satana ya diabolique eza ebele chamukola akopesa mbongo abomi ngai abetaka ngai abomi ngai voilà cimetière ya kitambo omema ye o futu moka okei papa nakoyoka eza bakri moko mabe tia mutu bakata soki moko akangi tia mutu mosu azoki bakata mama so bakati yo mutu oza na vi nakamwe Didi Arafat azalaki adepte ya likolo ya diabolo parce que soki banzembo ndenge azoparle balangi moko boye ezalaki mpena malamu mingi te donc bacri mingi oyo bamisie babwakaka eza bacri oyo ezalaka recommandé na deuxième monde oyo moto azomisa album mobimba dediongo epai ya satan na biso mpe exemple ya album moko ya fere boîte noire c'est diabolique bomona album moto amisi album apesa titre album wana chacho du sorcier chacho amilimo mabe ya bandoki abibisi abracadabra mutu soka ningo alingi abeta ayemba nzembo nemona azobaka ege omoni badamdamu wana eza penza nini ya satana mobimba mpona osala benkatation baye na damdamu bomonaka wana meme na bamisie chrétienne mosusu ezalaka mpe naka bomona yango asali clip bomona bati baimage ya badamdamu na nsima c'est diabolique eza biloko ya satana nesolika basolo maa bijou mais est ce que bakosala nzambe nasisi nanu te mama na clip chrétien en tout cas bandeko banimisa ngai nakoloba makambo bato baloba te tala clip ya allo téléphone euti na mboka okomona takoloba baka tete okomona bademo mo babimaka na clip wana basaka mitu ya pamba basekaka moto kitisa moto nayebi te kokamwa na nga na kati tokamwa nzela mona bandeko bakolala omona badrapo mo basimaka na te namona yango suspect très suspect parce que ntango baclip ebimi nasila bongo libotema mais bakonnaissance ya bamakambo ya mabe oyo wana nga nayebaka mais soki namona koyeba ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola baninga bina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makeba nalobi mbote na baba so bakolanda biso la valeur sur le Seigneur nalingaka bino mingi na portaka bino à cœur nalobi lokumu pe kembo na le sponsor numéro 1 Seigneur Jésus-Christ oyo apesi ngai na yo pema ndeko s'abonner nanu te na Ciel Ouvert TV kota s'abonner kozala notifier na ba vidéo na biso vraiment nzambe na lola apambola yo na Maison du Pain TV kota s'abonner kozala notifier na ba vidéo nzambe apambola bino nyonso. La valeur sur le Seigneur n'a pas fini mbote. Le couple Simon Kivoloka, Gigi Kawakana, Céline Yala, Kevin Ipoma. Vraiment bambote na bino ebele ba ebalinganga pe na pesi bino bambote ba pe bolinganga te na pesa position motema nga na lingaka bino mingi nzambe na lola apambola bino.
tozali toujours kokoba na suite ya émission na biso oyo bongo toaki kolobela ba signe satanique. Lelo tokovanda nanu banzembo bayembaka ba crie ebwakamaka. Est-ce que par ignorance tant toko yembango directement tokomi connecté na monde satanique ezali ba mituno tokotuna vraiment tokotourner autour ya bilembo wana nyonso. Nazali ngai moko te na plateau nazali na le patriarche Vincent Makela ofungola biso plateau to yamba bongo ezali invité na biso. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman Bijou, la vallée sûre de l'Éternel. Nzamba pambola yo. Amen, merci beaucoup. Lelo bongo na kobandela sous sujet parce que na lobi na annonce mais yamboto kota na moboko maso na biso papa na ebito kopesa bato mibale mbote na bongo tokambami na losambo nde tozwa elan ya masolo na biso. Bazé belé so na pesi bato mibale mbote encore tokomi na suka mbula ezaba na malamu te na pesa boka mbote patiente muke na pesi bana na ngai nyonso basa na poto mbote na France na moni Evangeliste s'est dit merci na geste osalaki mwana popi mwasi na yo mama Nancy mwana nga motema mama Matina mbali na ye papa Anise na pesi mimito maduda mbote mingi na mbane frère Yava na pesi Sel Balbini mbote na pesi ya na ngai propre toani bra makila moko yanze expérience na mwasi mama Brigitte mbote na pesi kambule lamu na pesi Brigitte Mpangi na France mbote lamu. Pourquoi pas na pesa frère Basaoula atako kima biso mbote makasi nzamba zala na yo na pesi mwana nango na bota oya zalaka bongo na Angleterre na pesi mbote mingi Esther mabengeli diamant noir na bokilo na ngai na pesi bango vraiment suka mbule lamu na mona Amérique na pesi bongo Sylvie Kigalu ma fille chérie to ana Kinshasa na mama na papa pedi to ina Kinshasa boto zonga kala mingi te mbote mingi ser moyu ma grâce mbote frère Lievin na mosto mama Gigi mbote mingi mwana na ngai ya pasteur mosala nzai munene Dr. Jobo Bolibanda na États-Unis d'Amérique mbote belé frère Patrick no Cédric mbote en tout cas boleke belé to banda tozone banda émission mwana Satan pesa no mbote te bino tout mon œuvre d'art voilà bino tout mbote sans oublier mon œuvre d'art mama Bene Makela nzamba le kana kopambola ye et na pesa mbote mingi pas l'eau valable petit frère Jésus-Christ c'est mon en tout cas nzambe ingénieur nzamba pambola et serveur électronique. Pourquoi pas frère Jires Mokwa na pesi mbote mingi. Voilà. Merci beaucoup pour comprendre kaka ba mbote à fin de l'année za. Ah oui. Ah oui. Et tokomi sukambula elunguna bandeko donc pour comprendre kaka. Papa tokamba mina losambo. Sans oublier passer Richard Mangando niekese. Bon. Mbote mingi na mwasi na ye na famille na ye. Vraiment mon fils nzamba le kana opambola yo tozomona te mikolo yo to moneza la malamu. Libonde na ngai yango. Seigneur Dieu de gloire, yo zwa lokumu zwa nkemo masanzo pona bolingo na yo na kombo na Yesu. Na tiki na tango oyo nkole mission na sa maboko na yo, Seigneur so grâce pona lokumu na yo, musuka mbule elamu pona ba ebanso ba kolanda biso. Pesa so mayela ko sele mission peto suki sa pona lokumu na yo, na kombo na Kristo mwana nzambe na bomoy. Amen. Amen. Na boseni mutu moko alimbisa ngai, to asuka mbula. Na pesi mwana na ngai Sephora Jade Makela mbote mingi miss nzamba pambole la servante de l'Éternel pe na pesi mwana nga Plamedi Makela mbote et puis na famille Luzitu na servante Luzitu pe na ba membre église va de Bereka Mobimba boya mbote ko te pa ya papa na bino oyo nzambe asali azala représenter une église ozo kamba nzambe ya bokasi bonso apambola bino. Voilà. Merci beaucoup donc comprenons-nous et tout va à fin de l'année donc faut ka topisa bambote. De Betsoli Bakouté comprendre kaka. Alors l'homme de Dieu to kotambala moko na ben à masolo na biso. L'autre fois to lobela ki bongo ba signe satanique to kotana na banzemo. Oui. Sankai. Wana zanze bote. Bakrite. Bato mingi babaka 5 ans ba baka tina na ngote. Bakrite eza pa mina kata banzemo. Eza na batumso abwaka kri wana sankai. Bakri eze belé papa mama ezaka sankai te. Kasi na ngina na ko enumérer. Kri lokola wulu wala. Awulu wala. Wana eza bakri ya mabe, bakri moko diabolique. Ah bon. Sankai eza bakri moko diabolique. Mbengu. Eza bakri moko diabolique. Nzembo Maya. Maya zali sirène.
Vous avez des critères, mais ça sirène. Vous avez des sirènes. Donc, il y a Satan, il y a diabolique, c'est belé. Chamukola kope sambongo, abomingai, abeta kangae. Ah bon? Abomingai. Voilà. Cimetière à Kitambo, Memaye, futu moka. Ok, papa na koyoka. Eza ba krimoko mabe. Tia mutu bakata. Soki mo kangi tia mutu busa soki bakata. Mama so bakata mutu ozana vi. Nakamwe. Osomona donc eza ba krimoko eza malamu te. Ba krimoko penza babeta keza ba krimoko diabolique, satanique. Ezo mema batu na présence ya milimo mabe. Milimo mabende mutu eza soki bazo baka bakri wana alo baza ko lamusa ba demo po te baya ba participer na nzembo puis ba nzembo mingi ezaka soki ngo bima bakende ba dede yango na liboso na milimo mabe si bana ba bimisi yango po esala succès. Kikangi yo pe eza yango eza na mabe te. Na ba kri nyonso wana po mususu kutu ya mikolonga na kipango te po omoni banze bana mukili zaka exemple na malamu te po na kolanda yango. Non, ba kolanda yango c'est trop dur tant que to ana mukili egolenga kana matoi na yo. Alors tongo eleki na matoi no etike po na ko sauver ba na nzambe. Il faut ka to lobela yango. Surtout ba kri mingi na zo bwaka oya kufana nani. Oya ivoirien. Akufaka na moto boyi. C'est qui ça? Nani? Didier Arafat. Arafat nazaki adepte à likolo a diable. Ah bon? Parce que soti banze mona azo parler ba langue moko boyi. Azo parler ba langue moko boyi ezaki pena mala mingi te. Donc ba cri mingi o ba mise ba bwa kaka eza ba cri oyo ezaka recommander et na deuxième monde. Ezaka recommander et pas ya satana bazako o kaka mise azo beta azo ba bimisi dance. So nzoma so yo mona ezaka da balobeli so nzoyo. Mais soko tsango na face be na yango o mona baza ko attacher batuna ba demo yango mona ba bise ba umelaka te ba kufa kaka trop jeune po mona mise ko tsaba aja ba vieux bombenga na nani vieux lutumba azai bena na grâce dans la plupart ba musiciens ba kufa kana ba 30 et quelques ba 40 et quelques soki comme 50 a umele bom kena mukili. Parce que Marabaza Postala Bazo peut sa diable le kumu. Or que Satan a fait sa vité. Moutab sa vie est voilà. On a souvent dit que Banzembo ya Mokili, quand ndeko ndengo tskoloba, ebele ba dédia kango et pas ya maître na bango Satan. Mais le belo omo motuya koloba ete ba musicien akala ba lutumba ba pusana ki na ba âge lelo ba komi ba ti ba monument donc mais ba oya lelo ba musicien lelo bazo umilate. Mais qu'est-ce qui fait que ba oya lelo bazo umelate mais ba lutumba bango ba umelaka aussi longtemps bango nyonso ba oyembelaka mokili tala mama bijou tala ta forme vieux lutumba zaki na so ba biso te kwa za musicien on dit kaza musicien donc même à table physiquement lo lenge ya kozala musicien ezako mona na te. Et puis, n'est pas qu'à vieux lutumba, bazo beta musique lokola moi, bazo lokola moi loisir moko boy. Lokola moi, ba beta musique lokola moi distraction. Non ba ki para pena ki. Pas ba plaisir. Qui c'est ça qui ngombe ezaki na profondeur lokola lelote. Ah do ya bana lelo nde ba ki na profondeur. Bazo signer pena ba pacte. OK. O comme tazo msa album mo ba de me pas ya Satan. Na pisa exemple ya le bon boko ya faire boîte noire. C'est diabolique. Bomona album, mutamisa album ma pesa okatipisa titre album mwana le chato di sorcier. Chato amilimo mabe. Ya bandoki. Abracadabra. Abibisi abracadabra. Mutu soka ningo ali abeta ayemba nzemo nemuna azobaka aigle. Kasege ezali pongo te. Toko te. Tala, oh bien. Makambo ya Satan saka codé. Maman, ça aussi vrai sens là ngo. Ça n'a rien à voir avec aigle o ya pongo. Ya ça maka mususu.
yango somona bazoumela te parce que bazokota na kati ya profondeur ya misala mabe tala baclip na bango bazaka na bamai omona bamosusu omona clip nde na nsima clip na ye omona batia badesa badamdam lokola dame oyo tobetaka omoni badamdam wana eza mpenza nini ya satana mobimba mpona osala baincantation baye na damdam bomonaka wana meme na bamisie chrétienne mosusu ezalaka mpe naka bomona yango asali clip omona bati baimage ya badamdam na nsima c'est diabolique eza biloko ya satana nesolika basolo maa bijou. Mais est-ce que baba kosala nzambe tant na sisi nanu te mama na tokei papa na clip chrétien en tout cas bandeko balimisa ngai nakoloba makambo banda baloba te tala clip ya allo téléphone euti na mboka okomona takoloba baka tete okomona bademo mo babimaka na clip wana basaka mitu ya pamba basekaka vraiment na régie na osenga bo balancer biso clip na moi extrait juste moi baluka extrait na batiango omona batu tababra lile omona bato basaka balataka bataka biloko nelongi boye lokola basoki lokola banani ya banani bataka banganga ya banigérie bataka nsima ta bataka lile omona demo moka bimaka wana aza parenté na fille d'Odido asekaka bataka bango defo so tolandi clip na tomona ngo bien mais bokomona yango te là monsieur ça par rapport à message ya nzembo te soki natie mwa moke batia clip wana bakomona yango mama bijou soki nakosi babenga bakomona yango bato atia yango ka te ah bon oui mpo nzembo wana ezalaki nzembo ya nzambe te eza nzembo kaka bonne morale mais ezalaki influence na milieu mabe na pauvre mombaya mpe ya son âme na bango mpe sikoyo tokimela bapi papa na ngai bongo so bapropose babike mpo orécupere succès osaki loko osindaki me omata okosala yango bon soko nakende mpe mwa mosika clip oyo ya yawe oza pole nanga nakobangeloko basala mwa clip wana mwa bandoki bazoya kobundisa ye eza kaka par rapport à message oyo apase nzambe alongisi ye to ndenge tokotala yango eza na eloko mosusu mpe batami na se mama omoni baclip ezalaka na message clip ezalaka na message moto ati clip mais image wana eza na message mosusu moto akoso te image elobaka oki otala yango omoni kaka image oza claire te kasi ezoloba nde babundisi ye ti nzambe alongisi na suka te oyi mpe kosala otima boyoko likolo oza koyemba baninga na mona na clip yango te mponga banzia mingi mpena ya lelo meme ata ya nzambe nalingana na nga yango te mpona mona eza banzia moko non inspiré soki na eglise onga nakambaka toyebaka mingi banzembo akala bato kutu bakambwaka banzembo asiko mpena bile boyekola yango te nga eza na ntina te jésus c'est la parole yesu aza loyembo te aza nde liloba liloba ça suffit pour nous montre-nous le père c'est la parole c'est la parole qui donne la vie jésus alobi liloba nga napesi bino yango nde eza molimo mpe eza bomoi eza banzembo te mais sikoyo na bandeko oyo bakolanda bakoyembaka yango ezokoimpacte nini na bavi na bango parce que lelo biso tokatisa peut-être ya mokili mais nzoka tozonga mpe soi-disant na bachanson chrétienne ese ekoti nango sikoyo bandeko oyo par ignorance ye amoni te na akoadore nkolo bon oyo mpe aza na mokili par ignorance azalaka fani ya xy akolanda mpe lokolo ya bakri wana na badanse parce que tolobela yango mpe eza na badanse mosusu ezobinama lelo oyo okei koto neti mopaso nayebaka mpe na origine nango tokei koto na bonzambe ekoti ebandaki na mokili donc sikoyo babiloko wana nyonso ezokoimpacte nini na bavie ya bato bazali kokonsome yango eza koempeshe bino bomona nzambe te importance yango wana bazosala yango mpona kokangela bato babikuke bakutana na vrai nzambe te c'est tout yoka basala yango pamba mpona koaveugle bato kokomisa bato baesprit bato bakoma na baesprit secteur balinga mingi babiloko oyo eza basecteur eza comment dirais-je eza baidolâtrie
ke badore nzambe oyo ya solo pena nzambe oyo aza nzambe abomoi parce que bato bakasaka koadore nzambe eza koyemba oluka koadore nzambe eza koyemba te. Ah bon, eza nini? Koadore nzambe ezali koyeba nzambe oyo ya solo. Badoraka nzambe na monoko te, badoraka nzambe na âme. Âme na yo eyeba nzambe. Esa nzambe kati na solo. Jésus alobi papa azoluka ba vrais adorateurs. O ba ko adorer na molimo pe ya pe na solo. Engol ba kenkola azoluka bato ba yeba ndoso ba mano yembela. Donc ça azoluka ba yembe ya solo. Or, vrai sens Jésus alobi que papa azoluka ba vrais adorateurs et ça ba yembite. Et ça bato bazo sambela nzambe na molimo pe na solo. Donc bango vi na bango. Ba am na bango esu na bango ezo gumba bela nzambe. Bango nde ba bwana ba bengi ba adorateur. Et ça ba yembi otomona kote. Ce ne sont pas des adorateurs. N'arrête ça clair. Papa. Et mingi bazome na bato ba fait étranger. Biloko Satan na ba clip na ba mutasali clip na ti ba peko, mutasali clip ati ki zebola na kati, mutasali clip ati ba biloko pembe ko na ba mandona, tout ça biloko na mwanganga moko boye. Ça n'a rien à voir na makamanzambe. Ah bon? Oui. Nous avons le mwanzambe te, ezable le Satan. Qui mo resala ka succès awa? Bayemba moto kitisa moto ya ngana tala clip wana boy. Na mona batia ba drapeau mibale. Na mona yon suspect. Na baki oza drapeau kabal chief. Ah bon? Ngana zo psa yoti. Neza ko psa yo. Même attention ko de l'église. On mona de l'église to batia ba drapeau. Ezegi ba ya bakabalisi. Mais c'est quoi papa? Obi mo rezo changa mo trouble na mutu. Mais si quoi toi adorer nzambe na banzembo nini o ebongeli ye parce que banzembo nyonso za na nzambe soit disant ba frère o ba ko yembela nzambe nyonso se koti ngo bulu ye kisangani siko nzembo nini oyo to ko yemba penza po ata banzembo ngo akala misusu babota maka ba yebi na bango pe yango misusu babota maka banzembo ngo déjà ba succès na ngo eseleki ba yo kuta ki lelo succès nzambe le kakate te so na bi succès qui cela veut dire peut-être na matoi na bango bayokaka yango te. Voilà, c'est ça le mot na bonisi. Na matoi na bango peut-être bayokaka te po ebetaka rarement, to ebetaka na bakwe moko boye. Alors, bache mingi na misu na o ezobeta misu. Donc cela veut dire banzembo gilelo. Net ndengo zo bananga moto kitisa moto na ebite ko kama na ngana to kama nzela mona bandeko ba ko lana. Donc on a ba drapeau moi si marana. Na mona ngo suspect. Ah bon? Ouais, très suspect. Parce que tant que clip est bimi, na sala bongo le botema. Mais ba connaissance ba makambo ya mabe. Oyo wananga na yebaka. Mais so na mona oyeba. Lelo oso ba pesu yo nani ancien combattant. Asa sous soldat te. Mais so pese mundu ya robeta. Ah oui, parce que yebi aza lango. Ezela ko la bisoti. Nazali ancien mutamisala wana. Na bongo la motema. Mais ce qui est le moins ça na koyeba. Oyo ça na kamba voisin. Na koyeba. Mais bazo tanga comme Jésus. Jésus dans l'Apocalypse. Na ebe ska yo vandi. Et ça quitte à bokonja satana. Mais loko yo ozoko sabatu posimi kombo nanga. Mais ngana ça na katite. Donc batu mutai koyeba Yesu mais so ça na katite. Aza ko donner Satan. Banza boloko na amina. Tile on a ba sens na ngote. Ba mina. Amina sembola lobo. Na ya ba sens na ngote. Butwa lelo. Amina c'est qui? Na yo. Toi ça la nini? Babe amina babe eza soki amen. Amen. Ah maman. To ça ba zoba te. Soko comme Jésus amen. Amen sembola loboko. Amen ngol ba kolesa la bongo. Siko eza bongo sembola loboko, eza bongo ngona. Est-ce que tu as sensé? Maman, baza ba yembi ya satana bilembo na bango ezomoni sama. Mama banzembo akandeze banzembo anzamba solo. Yo kanzembo. Tika ngai na kende, nalanda na ngai Yesu, natiki nyonso ya mokili oyo, mabae ya mbanga. Osoka? Yo ka banzembo to yemba. Seri bisho bala nanye. Omo se bisho bimi. Na balaye papa Vincent na balaye swe na motema nanga ezaka susu peza susu yoka bazembo azali na bomoi lelo lobi libela ezaka susu te
Yesu azali awa, Yesu azali awa. Mzambo c'est succès te. Mama sute. No ateaki bango, baboya koyoka. Balingaki komela, pekolangwa masanga. Kindumba batika te, moibelo binga yeyo. Escroquerie. Lokuta comment laisser passer na bato ya mokili. Escroquerie. Escroquerie pendant que fama weke banzembo net nde na oyo yemba boy. No ka nostalgie. Osoka? Na 1990 ezoni nga lisusu. Menelo. Mama. Tika obi bato yemela nzambe ya solo bazali. Tala couple ko na couple buloba. Tango babandaka banzembo ndenge wana. Nake ngana kende na lola ngana kende na lola. So Jérusalem mboka ya sika. Mais c'est comme si babulami. Voilà. Donc ça na bango pekenda pi batongo ya kala. Bako yokana te. Mais basaka na inspiration ngana yamba bango plusieurs fois émission. Mais bako ka so ça canal qui. Maman, tant ba beti ba c'est de pour le telami. Na ba bango plusieurs fois l'église. Tant ba so beta kuninga so ba boki kindingu. Fimba mukolo. Mais lelo lokola bato balingi lisusu makambo nzambe te. Balingi musuni. Mais bato ka club blo ba koyamba bango te. Mais bango pe banzembo bako bimisa te depuis ba bimisa o wana. Na terrain bazate depuis to yebi o wana ba nostalgie to yembi. Nini eko sala pe bango ba bimisa te parce que lelo oyo monde satanique ezu place ezodondwa. Alors batu par ignorance bako yeba bako bwaka ba créer oyo ya zo kanta zo yembela nzambe nzoka ezana on elo monsieur batamina si. Mama ba misaka nte moko boya zela tango. Soko nte mwana kitoko ya kosakana te. Mais yoka na makasi te pona nini parce que lelo mitema bato so pa nzambe te. Bato ki lolo côté le bango mingi. OK na ki lolo wana na nouvelle génération muto aza ko dominer sur le diable. Alors makabio ko sala ya nzambe bana pa ya nzambe balinga pe ko puye baninga ba dekora bango te balingo tsala bato poate na sengeli yo abinyo awati téléphone na sengeli téléphone awati si fin de l'année mande fois pembe lokola ya lokola liyebo ebimi bisoto so mon papa fin de l'année na zuite papa si yango na zui nanga tinga mona ko na zui likanisi d'ici quelques mikolo na ko peso téléphone vraiment mais bana nzambe ni balanda kabiso papa si yango non. Mais ce que ça là qui mouton mukili, alors ça passe là, il est au songolo, au moment ba code goya. Devant l'ensemble, nous sommes ba vrai bande décora bangote. Yangwana be Yesu ça lobaki, tant mwana mutoka na mukili, akokota kondima na se. Yesu très question wana, parce que yebaki, batomi ba kolinga kilelo, o eso beta misu, makamba vrai batoko se nzabe kata solo, ba ça la puyete. Mais bato bazo kota na ba loge, bazo kota na ba cabane, ba konde ba la pouiller. C'est ça le problème. Si qu'on couple bolo ba ko kana ndenge ni. Mais ceux qui bazo yemba bensi bango ata na mission, bazo ko ba mama bijou. O mona ke bango na bato mususu wana different et careza musique différence à makasi. Na ba thème ya ba nzembo na côté chant, côté rythme différence c'est ça. Voilà. Vraiment merci beaucoup Tolandio na bokebi mais makambo ya moko ezoko balola moto papa toko ba toujours na ba signe satanique tozongi nano na ba danse ekobina makabina maka oyo neti lelo tokende tomoni mopaso na mokili mopaso azali toye tozongi soit disant na ba chanson chrétienne mopaso alandi. Apparemment, nous avons tendance à comprendre que bandance ezobina mana mokili. Nde yango wana peka ke ye koti na mon église. Parce que bana na nzambe soit disant to bengi bana na nzambe. Tango ba ko imiter kaka o ezali bana parce que abi Satan de a imitaka nzambe. Mais siko na mokili réalité to ko mona ba tongo soit disant abenga mi bana na nzambe, mais ba ko imiter lokolo ya libanda. Conséquence nango ezali nini na bato ba ko bina yango? Ils ont impacté nini na ba vie na bango. Je pense que toko chiter na parce que ça c'est biso minute na biso comme na suka. Mama obi tango akatobi na danse boko na bunzambe malgré ba danse nzambe zaka nango na ba kombote. De Timothée louele. Obi ba danse wana. Ya de Timothée.
ezaki ya loketo te ezaki soki ya soki lopasola soki nini te mais tobendaka na ndenge na biso mais lelo ndenge yango ebungi parce que nabiki bato mingi baza bavandi na se na pouvoir na sa bokondi ya satana na Lucifer lelo diable akoti na l'église lelo diable avandi na église azoregne mpe azokonta bato église na mokili la même chose otali elateli otali badanse yoke lobi na mopaso mopaso c'est quoi mopaso kamolati atikanga na namoni yango te ya mopaso ndeko denile siku toloba bia lukaka occasion kobina mopaso dansa loketo mais frère maki pa bina na yo ndenge kaka molimo ekambi yo mais chose étrange bango nyonso bakie loketo mopanzi santi bango yaka kaka na mopaso frère maki napesa toli moko mon frère boye na age oza leki frère mike réellement soki nzambe abenga mpe mpo bosalela ye bokosalaka makambo bokosalaka te parce que mikolo eleki makambo ebibi mabe mpo na nkombo ya frère mike makambo ebelebele boyo oyebi yango te bamakambo ebimaki soki ya banini wana yango ozongela yango te mais sikoyo eleki ya divorce ya ye na Peniel ya divorce na Peniel na babaka soki asalaki nini soki zawadi soki banini elekaka tozongela yango su te sikoyo eleki comme si mopaso mama bijou okoyeba moto oyo diable aza koutilize na biloko oyo mibale ezali nini akozala to abo trop charnel ye makambo ya nzambe asuki soka na nzoto makambo ya nzambe ezalaka makambo ya nzoto te ezalaka makambo ya molimo jésus azoluka bavrais adorateur papa azoluka bavrais badorateur oyo bakosamba ye na molimo mpe na solo celui qui prend l'esprit c'est lui qui est dans la vérité. Donc ça veut dire que mon temps ça mélanger makambo ya nzambe na nzoto aza na kati ya vérité te aza na kati ya mensonge eloko mibale bokoyeba ye na façon d'agir na ye omona likambo ke ake porter plainte Bible dit que pas de condamnation et pas de jugement pour tous ceux qui sont en Christ. Vrai bosali nzambe mwana nzambe aoke fundo te obi mpona nini parce que Jésus alobi bakofinga bino bakonyokola bino bakobengana me bino na basynagogue mpo na nkombo na ngai me bolemba te donc nzambe esapesanga résolution soki moto afingi ngai me naza na kati ya makambo wana te rétribution na vengeance eza pa ya nzambe donc seke ntango bafundaka biso seke bazalaka na kati ya makambo yango oui ah bon oui balingi mokili ejustifie bango or biso bana nzambe mokili te moto kolongisa biso. C'est Dieu qui va nous justifier. C'est l'Éternel. Maman bijou, nga to critiquer ngo fingi ngai, na ko porter au plainte te. Na otiko sala. Ya deni azara na bien, ya deni ato bambeli banga ndeni yetala na oyete. Afunda ke. Ya deni. Ya deni na mambwana ozana oyete. Bana mwana ba finga ye mafunda pete. Oyete. Ya deni okozwa yete na olo bazo yoka ngai. Ah mais ça soki bongo. Ye ozana oyete. Soki bongo koto na za malamu. Mwana nzama porta bato ba plainte te. Koto na za malamu. Botiele maliboso ba juge bata mokili. Et puis plupart ba juge baza bata ba science occulte. Baza occultiste. Ba samsa oui, nazolo bango. Ah bon? Plupart na lobby. Ba samsa na bato yo, bobosala bango même kante. Ata yo moko vraiment. Et puis mamba molimo osamba ngonde. Molimo yango na bike, molimo na musuni bala na kate. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de notre émission. On a réussi à émission déjà. Minute n'a pas commis totalement épuisé. Numéro à téléphone, on a vendu au bas choix exacté. Bande comme nous momoni ya bakati émission hein. Donc na suka numéro à téléphone ngezali plus 243 81 44 131 plus 243 81 44 131. Bana nzambe bemission to salaka ezaka poto mema éclairage to éclaircir batu yo mo place za molimo nzambe discerner oloba te bande ko baki ko zana moi raison parce que bible lobi ke na mikola suka bakomona na polele banani ba osela nzambe pe bana ba osela yete e ko moni sama na bizaleli e ko moni sama na ba pratique bazo sala e ko moni sama na lenga baza ko se comporter kangama na Yesu. Décourager te, il y a encore des bons serviteurs de Dieu. On a bakone baloge te, on a bafresi, on a bango pa ya Satan a te bazali. Bon de l'ensemble, à orienter yo,
okanga na bo vrai po eto bikisa bo moyi na yo obikisa pe molimo na yo na kombo na Yesu. Merci. Merci beaucoup. Mon numéro plus 243 89 355 10 99. Ndeko s'abonner na chaîne. Okozala notifier na ba vidéo, commentaire na yo koma. Tolobaka tango nyonso tango biso to koloba boye ezali ka pona ko réveiller bana nzambe. Na le beti pe sete nelo moko. Baye ya nzambe nzambe alongisa ba onkaka. Ato luki onyata la valeur c'est dans le Seigneur. Mais bilaka nzambe na bomo inanga. Oye bien noté. Kolo soit pambola biso. On se retrouve prochainement. Bye. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balinga bina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.